Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. La Kayo. Edino. Yo za fin. Mutaliki wa zate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino Image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Bonjour madame et messieurs. Vous êtes en direct de Edino Image Panza Sango ya Congo, partenaire ya Africa Future TV. Donc lelo oyo na vi chance que ba inviter na plateau na bango pour ba yoki sango na pe mingi na Paris. Donc on a les James Bond ici qu'on Putu, mais les journalistes de Paris ba Edino bandiminga ba Africa Future bandiminga na ba Frère Monde HD. Ya ba binanga zikondo makambo de kana Paris tina Congo pour na Congo zo le belango de Congo la lipongi. Ya le na répondre na plateau. Na par hasard mais ngai na tendance avant de commencer mon émission avant na bana makambo nyonso kolia kolata kosala amour na senga ka merci pas mutu na zakana likolo pour nzamba leki nyonso tu nena ina Ferrari na ngati awa nzamba mtasenga na Ferrari pour la émission na ngai donc otu na koloba et vous en avez volonté na ye merci beaucoup donc lelo na ye bino lisoro ya Congo obi Congo tout ça kolaka ti lelo. Donc il y a une histoire à Congo pour na yebi Congo très bien. Na sa kinois na botama na kini na kola na kini. Mais événement il y a mikolo na Paris et là on a comprendre les dino na ngai. Donc so ke ga na restaurant na Paris awa. Obandika kolia malamu politique et bandi. Donc politique ya congolais et comme na bis et comme na restaurant. Na so mo na normalité parce que surtout que na restaurant pour te vendre tranquille. Pour beaucoup de finga président na bino asika. Oh, tu sais que la saliboye. Oh, la saliboye, papa. Boyebi, pas tout outil. Tout ça, là, 20 ans. Yakolela. Pour la président, Oya Kendaki. Kabila. Tout ça, là, 20 ans. Bo finga, il n'a pas couleur, ni surtout. Bo lobani, ma kambe belé. Mais na mona pas Kabila, ça, là, AVCT. Na mona pas Kabila, ça, là, même à l'hésité, papa. Bilo bo kanisi. C'est pour ça, au finga, va présenter, Barolongwa. Tout ça, les 20 ans, il y a un site. Moutonga Zawapi. Azaka na Congo. Azoyane munene abimande faso bina naye ya nga na lobiko Tshisekedi nga na kofinga yete Tshisekedi na kotonga yete nazali fanatique na yete et puis nga zanga na parti tenga zali dissident na neutre mais soki ngai James Bond na so kofinga Tshisekedi te po zali mwana mboka asa congolais abotama na kini ayebi kasavubu ayebi bandale pourquoi so na kofinga ye et donc la masse na muta comme président. Ya on a eu la télévision awa ya dino botika ko finga pour te finga 20 ans changement na Congo ezalate donc ya on a eu baba congolais tout ça comme esprit moko tout ça uni le kola ba chinois tout ça uni le kola ba juif tala ba fourmi bazaka na mo quantité mais bazaka discipliné au moni fourmi so ba moni nyama akena ko benga ba master na yi ba ye ba tombele nyama na ba kenaye mais congolais a un esprit fourmité congolais tout ça esprit ba mboa pour so mboa su beaucoup akimi. Au moins, on peut se faire un mot à qui m'a renvoyé mon aller la côté n'a pas bossé ba master naïe. Donc Congolais tout ça n'est pas mon peu na ça n'engwana dans la catalogue. Deuxièmement, tout côté siko histoire ya Zairango. Tanga Mobutu. Hymne national na biso salaki Zairois dans la paix retrouvée. Paix à moto retrouver kamo. Ata oblo ba Mobutu ba mboka mais nzembo na yewana. Zairois dans la paix retrouvée to monaka paix. Pour na monaki mungala abali mu Congo. Moutaba Ndundu abali mutu ya Équateur mais lelo tokomo ke na division edino Tchoko matumona mimi mitienti leki nanga tozali ko ke na division banda Tshisekedi da du pouvoir lezo ko mona ta na Paris awa tokomi na ba clan okomona bana ba Congo bafani côté na bonga bana ba Congo bana ba Luba ba côté bafani côté bana ba Luba tokomo ke na séparation mais ndenge bopekisa musique na biso ebeta te pour la mouvement bonjour hymne national debout congolais. Debout congolais, unis par les sons, de son moutou et sangi sabiso son wana. Bon, si on son wana, tout ça qu'on y a kamoté, si on peut s'en aller n'engini.
et dit nos pardons à Ebisinga Ziko Loba. Na sengi nos pardon, hein. Tous à la ini, tout cha papa mokonzi. Ata sur mo na zemi, abota na 9 mois. Biloko kolia et bela rambala mon côté. Donc Tshisekedi na yeka lelo. Asa la kama kamni sur lelo. Alo ngola muto na lelo. Asa mboka lelo papa. Et ça magicien. Hein? Mobutu tout appelle ça discours, hein? Le président fondateur n'est pas un magicien. Celle qui peut rien. Avec l'appui du peuple, il peut tout. Tout le monde a n'importe awa. Parce que finga Macron. Bakata ba fota ba Macron. Namona Gainsbourg. A Toumba 500 francs l'émission. Bagina Whitney Houston. Il est à la télévision. Mais à Moutouma ka sala au tapage à Zate. Si mon français les gars na bana ki Gainsbourg a Katagi Mbongo. Mais congolais, makambo Moutouma sa na Belgique na komboté. Pour na ya pour na fula batuté. Moutou o na gaga pa suli drapeau na Belgique wana. Pour na ngai, et ça va délire na ye. Et ça va fantasme na ye. Est-ce que après la porte tout le monde va tomber ba drapeau français. Chirac à l'époque Chirac Bandibu ba bébé sa match ya Coupe de France ba kota ba aussi na terrain est-ce que vous va finga Bandibu et dit nanga na Gabon élection ya Omar Bongo na Mpindi mutaganaga Omar Bongo et mutaganaga Pindi mutaga Pindi na Ali Bongo mutaganaga ezalaki Pindi mais basali tout Omar Ali Bongo comme la pouvoir est-ce que vous va Gabonais ba finga sous attaque aux États-Unis, Al Gore, ma président Patricia Gango. Et c'est ma fille à tous. Congolais, Kofi, comme illimité. Mais l'église, on peut la Congo et Tonda. Si vous avez un pasteur, un pasteur, on va te Yabiluni. Pour plus de filles arabes, dimanche, on va la Saint-Denis, pour l'église. N'a pas été pour l'église. Un pasteur, on va te Yabiluni, pour finga. Muta finga kaza na bénédiction te. Est-ce qu'on est tinga sur la fingi? Est-ce qu'on peut s'en au kabela ngambongo? Sur la fingi on peut s'en sumbongo te. Mais sur la commission on peut s'en ngambongo le singa. Ko finga za aramabe. Siko yo ye Tshisekedi dango président. Ako na courage en bon samboka ne so bomo finga ye. Ya mona ile lo awa na plateau ya Dino na pesa no conseil to comme un esprit moko to tika ko finga. Congolais nzamba linga kabiso. Suboye bakate. Tala nenge mboka na bisebe na content. Tala mboka etona na diamant. Tala Congolais atasa infranté. Sogo monde na nzela ça toujours propre. Donc Congolais a ça béni depuis la nuit des temps papa. Ndai kota wana mobutu akena nango. Est-ce que côté si là? Côté ya Congo et ça le ko la ko faire le bako, njeta mbila bozo kate zokola. Donc côté na Congo et que si la kata mokolo mokoté. Ata un jour so na comme président. Pour musala on a bandi o ya chroniqueur. Et je peux la chaper libaya nanga. Donc on a la qui va pas voter ngati. Et sur la compléter la presse na 15 millions là. Yo peut se battre na pouvoir à Congo. On va la relier. Tala mutu nanga na benga ngo za yede dame. Et dino, au moins mutabeta ka dame. Amona ka batruté. Bat ba mona ka toile bat ba libanda. Ah masa ngole 4 pions. Masa ngole 5 pions. Mais tant yo mo ba ko na dame ko au poli. Donc, il y a un locaux congolais, Nzamba Lingi Biso papa. Tala combat Ali Foreman, et Bouna Namboka na Biso. Est-ce que combat Ali Foreman, et Bouna na Sénégal, et Bouna na Mali, mais Ali na Foreman, Bouna na Congo na Biso, donc pays combat mythique, ti lelo, balobela combat wana. Mutuana oya a sasa combat wana. Don King, ti lelo nginda. Obi que Don King ti lelo, a combat riche, na kopo asala na combat Ali Foreman. Mais bien que les Congolais, ils ont valeur na binoté. Congolais azali béni, Nzamba lingi biso, mboka etuna diama, etuna na ko biloko ya ndenge na ndenge, botika ko finga boko na Nzamba ko sala. Bolela ki 20 ans au étranger. Oh azamote ekolo mususu, oh boye, mais Nzamba yoku lo sambo la bino, atindili mo na mboka. Ole boko bata merci, bobali na ko finga koma. Moi je ndako so finga ye. Esa ko linga yo. Donc ngali na ye awa na esibinoko ngai 20 ans auto finga Kabila ko ekoki. Donc ça sur 20 ans ya Tshisekedi te. Donc dans les 40 ans. Donc si vous n'avez vivre mon colonie. Na comme na Agini. Donc na comme Kabila lela. Na comme Kabila lela. Donc 20 ans ya Kabila na leli na fingi Kabila yango ata mukolomo ka kufine na accidenté. Ata mukolomo ka fine mbasuté. Tala Nzambe alinga ni batanengo wana. Parce que quand la présidence a facilité. Balobagana français, l'autorité vient
ni de l'Occident, ni de l'Orient, bokonzi et ou pas nzambe boye bagango. Maman Annie Kokila 4G, bokonzi et ou pas nzambe, et ou na gauche na sidité, na école primaire Koutou, pour ça la délégué à 45 personnes au Kokate. Yo aussi ndeki Tshisekedi ça bota ma président pas le bon maman na eti. Batutu bazala ki wana, pourquoi pas comme va présidenter? Papa Kengo wa Dondo, à ça la politique, à ça comme président. Mais le loup Tshisekedi nous avons battu l'émission comme si président papa botika kofinga ye ngana yebisi bino boyeko Tshisekedi na mona kaye na limbongo na yete na zana pe mutu ya IDPS cité mais na zolo bila Congo parce que comme problème na biso na musala ona komi ko sala ya chroniqueur ya journaliste fona beta CT donc botika kofinga to pesa yetan totala oya ko sala na Congo na biso to banana Kasavubu président Kasavubu mutuka ka yiba te président Kasavubu donc ce qui n'est pas bon ça pouvoir dans le Congo pour mon Congo bandaki pouvoir dans la tribalisme était pour papa Kasavubu na ngai ayi bata CTT prévané azaka na ndako moko na Kasavubu tilelo ce qui n'est pas ko bo soko ko kana biloté bon ça pouvoir bon zo ngso pe bandaka pa Congo et puis il on a le banayo Paul Sunga coiffure na château d'eau to katanga suki merci beaucoup na lobby oyibi Congo tant ba mindele bayaka na mboka na biso bakoko nanga mutu bayambaka epo na za mukongo mutando munderi batula ki bakoko na biso mboka na bino komo na nini babaki Congo obi Congo za nini ezali tsengu o basala ka bilanga Congo na biso ezali avec ka ezala Congo ya c'était Congo o bakoko bapesa ki Congo ezali Congo ya tsengu o basala ka bilanga ba si ba mindele ke mboko komo na Congo sikoyo mundele na mayele na ye alomulika commission aussi ya bomuna ke banana kon ya bomuna ke banana to koma na base wana ya kon wana kongo koma na mobulu tanto to ngena Congo ya ka o ya Congo mobulu ezala gité mais kana biso kenda wapi ekena na Hong Kong taba koma Hong Kong ndenge nini Congo ezanga ko ekoma Hong Kong Congo na kosi o Hong Kong ngela biso o na biso wana Congo okena nango Congo ezanga Hong Kong so boye bakate Hong Kong ezanga Congo 5 étoiles de love top véritable diamant noir Gisèle Wumba moi Sigitoko à son cartonné à Paris James Bond à l'obika Mikole Zayo partout dans son kende na Château Rouge na Château d'eau na Champs-Élysées ka combo ya diamant noir Gisèle Wumba donc na lobi boye mimi mitienti na crey Anne-Marie mitienti bienvenue mitienti donc Franzi boyo kake botika makambu ya kofiga Congo faut telema parce que zo nzambe ata diamant na mboka na biso ata kota na biso na biso po nzambe afana na Congo so boye bakate nzambe aza congolais na lobi yo na mbongo na yo otika na mboka na yo ti oh mais comme nzambe ata kota na Congo donc c'est que nzambe aza na congolais bazo boma biso bazo yiba biso so muto so koya na mito so baboye na Kivu bazo le na Kivu na ta information na miso ba ser nanga ba sa bonga mabela ko tipo na télévision mais tout ça est aussi là ils ont la délai nango ndeki bana Israël ba lelaki na tanga Moïse biso pe ko lela biso un jour aussi là nzambe a côté de biso sauveur atindi la biso papa Simo Kimbangu boyibi histoire papa Simo Kimbangu agi prophète na biso makambutu asala boyebi yango yango mona kake na Congo mukolo ko côté esprit ya papa Simo Kimbangu ingeta beaucoup na Congo pe ko vanda calme pour tout na prophète na biso kipa Kimbangu ayeba na mokili mobimba boyebi sor na ye boyebi nga kufaki boyebi ba miracle na ye donc bino ba congolais pe boyeba pe ke bozapela nzambe na bino na pekisi na ngate nzamba catholique te na pekisi na nzambe mosusu te mais boyeba raki na mboka na bino nzambe esatine no prophète Kimbangu bozana ye bozana content bozana prophète bana Congo na 74 tout ça qui premier pays to mettre la coupe du monde boye bien bien tant gagner mo seka na Égypte to qui premier pays to mettre la coupe du monde na 74 to pour la qui 9-0 contre Yougoslavie na R1 to mettre balle na 74 est-ce que ba sénégalais ba ivoirien fi ba camerounais ba mettre la coupe du monde mais nous tous avons la balle na biso tant to pour 9-0 entraîneur na Vilinique Mobutu ayebiseka suka po ozali obi entraîneur Vilinique azoma na Congo te bakanga mwasi na bana po ba libérer mwasi Vilinique ba intervention utaki na ba États-Unis
Vous avez la France pour vous libérer moi Sinaï. Comment Congolais va pour la 9-0 dans contre Yougoslavie? Donc entraîner Rwanda Vidiniki azonga sur la kinité azonga na Congo. Les lots na balé to comment ba soki ba les derniers. Tout sa musique na biso sikoyo. Banda bozo boya bozo boycouter makamono surtout. Dans ça d'accord na bino. Musique na biso les années 30. Et tegamaki partout. Aucun na Côte d'Ivoire au ka musique ba congolais. Aucun na Gabon au ka musique ba congolais. Mais le musique ils ont la place ni. Ba Ivoirien ba dominer biso. Ba Nigeria ba dominer biso. Nous surtout kaka poto za ko panzana. Ba sali ko bengango diviser pour mieux régner. Ba congolais bo tsango na mutu na binoko, ba sa ko diviser biso po ba régner. Ba sa ko bomba musique na biso po ba régner. Ba sa ko bomba balé na biso po ba régner. Ba sa ko bomba théâtre na biso nous surtout na Congo za ko kufa. To tika la kaka na makinu na kobina. Nazo fina robina Congo tenga mo na bina kate et comment va clip kaka batandi ba se belé babini était kami sur le stade clip de Tekama excuse-moi tanaka basi alors sikoyo notion ya éducation à bana ezali wapi toujours rappelé dans la norme ko ba clip na bino pe to lembi yango te mais excès ya bolumbu elekitro. Donc bon linga elle moko bo modéré bo chamai na vending ba lobaka bo se mettre musique à bien donc faut que na ba si balati ba couper poto bina est-ce que quand ça qui ngwana bino mo ba musicien ba nzembe na 80 et ça qui ndenge nini que vous avez ba clip na 80 congolais a bunginzela congolais ça les perdema et ça a na poto so aucun restaurant pas Motalombi et si ba kenga ngutu no mona ga babandi politique aucun pas Chico babandi politique aucun pas Fred Benandi babandi politique aucun pas Samai babandi politique njoko matumona mimi nchenchi to kusuka ndenge nini ya Bert restaurant na Argenteuil to kusuka ndenge nini Franklin Minchenchi le grand avocat la kin to kusuka ndenge nini ya mona moni émission to comme na suka ngana yeka pour nos conseils que finge za mabe ata na Bible balobaki linga ennemi na yo soki lelo yo soko linga ennemi na yo te nzambe pa ko bénir yo te vous comprenez muto so lo mabe linga ye tala mundele soka linga yo te akufinga yo te ako approcher yo bolie na ye bombeli na ko lobi abare yo soko so finge ennemi na ko yate kamo Swahili oza toujours na top na Paris komi ayo Jeannette Malangi moi si kitoko na Panama donc boss Papi Mangunza Africa Future TV ezali yo Frère Monde HD meilleur chef de télévision na pour ça moi Pibolanda pour bokchana esprit na pour mission pe na bela pe mai na pe maman Mouké merci beaucoup est-ce que ça la Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa vous avez un problème vous avez besoin de biloko Global Express izali agence ya siri o bakutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express batu buzana na Kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu bana King bana Mikili bana Belgique bana Saint-Etienne bana France mobimba babi agence ezaka moko mama Global PM Express Patrick Malovengi Air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Sona bino batu buzali na poto obili kutinda biloko ngala na Afrique mais oza kutuna Global PM Express izalaka wapi izali sika kubunga te izabongo na Satorus so ye na Satorus okoti Satorus otuni numéro 25 Ville Léon Bandiku wana okumana Global PM Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour na resunga ba déronation baza na étranger précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville.
Tous les autres de la police, tous les fret conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien, autour de l'avion. Le team de la petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, pour hésiter, tout le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandiku, Global Femme Express, ils ont agence yassi, oh bah vous tiens biloko, peu ou bien on assurance nyoso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez biloko, c'est on a quelque chose qui est en moko. Merci beaucoup, na patience Nabino. Na uta kopé mobi ka réservé la balle 45 minutes à mi-temps, 45 minutes zungi. Donc na bo solution té ça qui était évoqué ba sujet oyo. Boyebi ki na mboka oyo, ce ko ba peut délivrer, to peut mettre pour na ba combattant. Na figi bango té, na nimaka boule na bango. Pour grâce à bango pe bana ba kena ba chic, bana ba zo ba diplôme. Nièce nanga Marie-Christelle a dit diplôme na gata Clay, ba Franzi ba dit ba diplôme tout ça là, grâce à ba combattant. To ndima boule na bango. Donc il y a de l'obini niqué, tout ça m'a beaucoup, mais basta la on peut sur la néga poser pour comme la deuxième version. Premier mi-temps et premier série qui y a Kabila. Kabila dit batba qui était mais tous les hommes il y a mutuna bina mboka na bino. Attends au stade lango, bon ça avec souplesse, si on peut mettre en ennemi. Donc tu sais que dans la biso, tu finis pas avec modération. Si on finit au mouroute. Ba combattant to bois kabinote tout ça na bino mais to ligi pe le match on peut si la match n'est si la raté moula n'est si la raté moula be ka si la mais bino moula on ti lelo donc comment moula noé à 40 ans donc tout le ko tout a fini chez makambo si la na ni abosa na ko oyebi vraiment na regretta ki trop na yoki na kini ba sensible bandi mais ceux qui ba lo kanga ba sensible na kini ba mise so ba kanga bango na yoki sango babana na robino mundibu okomatanga na mukongo mais tanga yebeki nzembo chana no bobo zaki wapi te na bi robino mundibu wana tanga yebeki chana no boye bozalaki wapi bolekisi yango komatanga na mukongo botele miliango menga na condamné bino mama na ngati na mukongo ti oh bon celui joueur a tiembale la terre baba na mukongo ti menga na moni gravité ya mukongo te mais vient nga warambo yaye bo filmer ngo ba selfie to moni vient na couper puis me fona mona vie à 5 parole loko oh boy la portable nanga et puis à tout le jour on a ayebi jonga boulé mais jonga lingane balance ba teta musu na moni pour yo ma boulé ma kofi ya le bio ayebi kofité vie à 5 portable na couper mais siko ya robine pour bo filmer ki yango ti bo moni ba mo ça souvient nanga mais vie on a faut boy ba ngo marqué sur ba défaut na ye abanda ko bini sabsos depuis 85 si le lot a dinate papa mutande wana pe quand même un peu de respect et ça beaucoup touché Michel Sardou ya Congo na lobi na bino que to sepeli te prévaner si vous fiez ça tout ça na Paris awati obi vous savez vous match avier on dit ba ba base monde a tia moni bokanga ki ba lobi longo partout peut c'est 6-7 obi ko finga mseza ka succès l'échec na classe ça s'appelle la succès malgré tout l'échec est-ce que vous avez les 10 baye bagaye les premiers dans l'échec vous n'a pas dit moumi baye que les mawa mais on a vu Kofi business ba la Paris to se peut na biso na ngote donc beaucoup kanga kanga bato o soit disait ba vie na 15 le bokangi bango te na obi ko master obi ko pour ça colère on a eu qui ba 15 millions ngai na kipa makamba batu te na pe jaloute ndati bomo na TV na tout na ba bijou na ba costume nanga monga kongo na kipa ngote mais bato ba yibi ba la rwana bokangi bango mais pourquoi ce que muto sali nzembo na ye bato basu bokanga ye o mote ke na zo ba tribunal ko bezango subiente bokanga sali ni est-ce que muto o sensible bakanga ye sensible bakanga muto te papa sensible ba pesa convocation pour ça délire o yibate d'ailleurs les qui n'ont pas avocat là qui frappent monsieur sans avocat délit ou confesse là qui ils a délit au kanga ya okanga ne tibambi là te pour yibita bomité tant que tu as écouté makaba ya minene bakanga ke ndengwa là te makaba gaire o via uchi bakanga ke o kuti ya sensible kanga ye wone ko mitema ma BP ce que vous avez ranking na bino ce qui va momi po bino obi congolais ba ko bomeka pour la moisi
congolais yiba ye mbongo akolimisa yo yiba ye voiture akolimisa mais kozwa mwasi na ye ete akobare yo donc vie kofi tomonaki yango tomoni mpe ndeko beti aquatique na yo obengisi tena bamusicien oconvoke bango oliki bakoma balider me babeti nsima batuni fale aza wapi oyebi bango tuni baza wana ngai naza chroniqueur nakoloba wana koloba obi na mosala babetaka biso na iraki babomaka bajournaliste pour ça 4 métiers à monde nakoloba oyo nakoloba donc ndenge eza wana balobi na château d'eau pa paul sunga bato balobi yango bagibson basuzuki comment fo bakebeta so na nsima alors bakoma balider alors mpo lifale ya kobeta te alors boti kofika fale donc bino to namonaki bino ko namonaka bino na chartouche nayebi bino to suzuki nayebi yo nayebi soleil nayebi yo gibson nayebi ozomonaka nayebi bino te comme nanga mpe zikono mputu kofi abwakanga na 95 na dossier du jour abwakanga zikono mputu na 95 na kanda na bubulu yondela mpo bubulu na masalanga ngaso kofi abwaka ngai ko mpo na bubulu yondela so nazokosa boya kotuna ngai bubulu ayapa na ngai abisinga kofi asala vie 12 la sola na bobu la pesa kombo nanga na kena kuna repêché na ba kombo na ba bwaka ngapi na kena pe boloko sere yango donc botika makambo wana vie kofi asa mutu na bisa binisa biso malgré muziki e boma batebele o basi banini ibo babanga ngo so bo pexi sansir bino ba ministre ba koboka bino soute mabanga me comme ba ministre ngako dilo no senga president Tshisekedi apesa loi tanga mobutu ko so babaki muta politique baboko na compte wenga mbedo boyebi te so vyango nani o comprendre ngo melino koma ministre babwaki o ka ministre babina ndombolo so mona bobulu ka bina ndombolo so mona madrinda bina ndombolo melino mona ba ministre mona so kaka danse luketu te ba pada politique boko ba musicien ko ba pasteur ozokosanga mpo nayebi ke bino boza bata éducation boza bata kobila bina te ozokomprendre mbongo mokemoke bafeti mbongo feti lizingo mbongo kongokema ya feti bekoli bokobongisa te bahôpital te kaka bozwi mbongo bosali soirée oyo milele bozokanga bango te bokangi kuta censure mais monde entier bazomona bino ke bolingi kofi te bazomona bino censure ekota na Congo ko tous les musiciens bakokanga bango na Congo pour musique ya Congo ko et comme on a encore sexe makambo tu mutu moko te la Congo ayembaka sexe te yoko tanga Luambo ayembaki nzembo Elena Bukimbeto pour sensibiliser bandi lote ve Luambo pe ve nanga Luambo makiadi bakanga ngai sera mobutu ayembaki Elena Bukimbeto est bakanga ngai ndengwana yaya to bongisa parce que on a singi na bino congolais tozonga na norme totika ko finga totika jalousie ata na poto jalousie kuma trop tango kala jalousie la quitté so mutaye to soutenir ye to pesi angindi adishi mongombe mutu nangai la so boza lokutu kombo donc Pierrot Mavungu mbigidi to kino na Château Rouge na bisa na koloba kombo no yo kyango peke mena na Château Rouge et pas Vechiko peke na ngai mère triple Christelle Menamina donc boyo kasangwa Congo to tika mobulu donc to simba Congo to tchachi Tshisekedi na mabondeli nzamba sungaye pour que diriger Congo za facilité to se belé 66 millions na bandundu na Kisangani o diriger ndenge nini après sikoyo na kuna bosa na kutu kofinga na bino ya Tshisekedi yango monika vera te na yoka kisanga obinga kuti bemache na tala kango yoka ki ba betaki masasi na avion et lui staff asiseke de 20% ba kufi siko ni pona kufinga na binoti siko bino bolinga so akufati siko bokomo rekete polani kata bozo finga bozo ga diet siko ta ba fi ya te président ngo kufa mais Congo ne bolingi nini donc botika ko finga to pesa une chance abongisa mboka na biso pasa mona mboka ayebana na Congo abota pena ba Zairoise na Belgique partout tande ba masala so bakekini et dit nos images on dit que batu na ba vieux tout ya Paris ya kini ba ya poto ba na kini o estala magisi tango kabila na pouvoir donc tous les ba parisiens ba belgicains ba na kini ba bureau so kekini eza na bureau ba ikisa bikisi la tili bango pas beaucoup d'armée pas beaucoup mela donc azombongisa mwa muke bekole comme gratuit neto yokaki donc makambo te comme gratuit ba hôpital zo salama
bato bazouta kini bazopesanga ba message à bien ke mboka yo mobonga mais tout tikile yo temps kuna pe na Belgique papa lembisa na lupe osafie na biso ponga na ara kofinga te na koloba kombo na yote osafie na ngai na lingango to na mona na événement kola osape na bana osape na famille ofingi petro mais kana lo poza pozo le lemba na papa bayaka na kusolola kofinga ezaka solution te soki bolingo za na dialogue est-ce qu'il y a une question bino ba combattant na bato bazofinga Tshisekedi bokolo kana te bosali table ronde boyo kanata bolingi nini taso bakopesa no parti ya ba Congo siko belinga bapesa no région nini kisangani ba Congo be kasai boya bozwa bolu ka intermédiaire tala bandibu tala basala ka soulèvement tala ndi Kadhafi akenda tala ndi Mubarak akenda so tout le bandibu toujours bandibu tout le bango basala biso manifestation po biso to kokala biso makambora te biso congolais kaka chemise na lati momi na boki ele ko congolais bakanga esprit ngana zanga na kine omona tongo bofani mpiaka mais na 20h babare toni na bakasi masanga mais si mbongo ba jongo wapi omona na tongo ba mutake musala te pour la kili ba travailler te ya beaucoup de chômage mais na 20h bango basoma ba di casier yango na yebisi bino ke mama Ani Kokila 4G iPhone ezande ya yo 5 étoiles de love top modèle véritable diamant noir Gisèle Wumba Jeannette Malangi MK Mouchaili Poteza ya yo Boss Papi Mangunza Africa Future TV Donatella Vardo Mwasi Kitoko Mama Irène Bengazi Savini eza yo Ziko Mputu meilleur journaliste na suki awa donc na Monica Malasima donc on a trouvé un sujet mususu donc on a écrit pour na calmer bino et on a pesi bino Doliprane na pesi bino qui ne marche boza dans la calme comme ça mboka kitoko papa bole la raté nzamba pamola bino apesa bino coltan apesa bino diamant apesa bino basi kitoko loka ba dembo wembo HD apesa bino ba frère chéri lokola ba mimi mintenti na kata creye ba lina creye bet na argentin nganda ekoyate donc mutunanga bene matumona leka jogo matumona na argentin Franzi Kisisiko meilleur chauffeur na creye HD auto koza sikoyo beauté de kimingi to komi na suka do congolais dans la norme sans siro to ndimiango te pour vieux Kofi bo sambusiye na kilo tala robino mundibu bo filma ki était ce qui na vieux Kofi bo filmer à 5 be portable nenga mawa bo pesi be portable na ye mais mutango pe appelle mo 14 na poto azola caverne na Champs-Élysées boya sous sabusa na sansira et puis na moni faire ko souté vieux ko obi sindi to ke balaka la mona bosa na kutu chéri nanga sindi bizebele na sebe po bo suka na balcon mama no za boyoko na zuluka yo et pas pour le sunga ici na foot le suki sindi qui n'est pas pour le sunga ba ko fo fele donc ok côté moko bosi na foot ki manzaka donc sindi usawana manzaka na Champs-Élysées numéro 66 na foot ki mbongo et pas pour le sunga c'est na foot ki coiffure okosonga to ko za mukanda kusala mari msambuti nakina mari musabla pekisa ki azonga ta zonga ki yo so ko zenga bizeta la fingité so bo muna na Château Rouge la pe na staff langa ba Raoul Bazali ba Blaise Lubaki ba Sikito le kofu moko kwei oyo kengo maître Tigana na matete le kofu moko na sape na ceinture langa nous appelle ba chauffage marqué sur gaz akenda la du chauffage mikolo yo o sakeni kule to kwei na sapa muta lombi na sapa veshu na zo la bino merci beaucoup que les bons de vous bénissent ba umcha na kidi basaka ba na bomba la bango bishe belé amen amen. Paris veut dire Babi Paris en couleur. Ici c'est diamant noir, veut dire Nano diamant noir, autrement dit la patrona. Paris en couleur, Botunanga Nini. Babi Yasikeye, Babi le transfert le plus cher en 2019. Transfert à Nini. Jonga Opula veut dire Makambo changer. Donc veut dire Makambo changer. So lingombo na Suzuki 4x4. Tous les vendredis comme.
CNM Sorolingo Mone et ses amis. Tous les vendredis comme d'hab. Sorolingo Mone Nokolias. Tous les dimanches comme d'hab. Mais tu changé kaka adresse. Wapi. Tu changé kaka adresse, babi veut dire tu longwe na noisi, tu commis na bonji. Hein? Donc ici kako bunga kutute. 36 rue Marcel Dassault. 36 rue Marcel Dassault. Avec Djonga Okula babi oya kangi Paris. Veut dire Paris chez Djonga. Djonga c'est Paris.